fula makambo kitoko na kongo fula fula mbota yoka bilengi na ngacha fula fula polinya qualité kota na kacha fula fula émission politique kota na kacha fula fula makambo mindule kota na kacha fula fula marketing et publicité kota na kacha fula fula polinya fula ma kota na kacha fula fula akongo fula fula. Et voilà, bonjour chers amis téléspectateurs, chers internautes, c'est encore moi l'impératrice, autrement dit la Barbie de la presse, la petite Nord qui est encore une fois de plus pour vous parler donc babi que tungo fula fula nde makambo babi que dédicace na kati ya Congo fula fula nde makambo babi que bolingo de 15 surtout abiso comme taper ce bonjour c'est que alingio. Comme je l'ai toujours dit et je le répète que nous pouvons être 8 millions d'habitants, nous faisons le même travail mais nous n'avons pas les mêmes empreintes, donc avec nous là c'est la différence babi que tu passes la tête que pocket tu à 8 millions d'habitants. Tout ça, Moussala Moko, Misapi Moko, et donc, on va faire donc, Nabiso donc, Zakande Makambo. Donc, on va dire que si on t'a canissé, on peut se mbote, c'est Kalingio, mbote, ça bolingo. Si on t'a boyo, on peut se mbote, on t'a canissé que, Nakata Kongo Fula Fula Nde Makambo, te remercier ma artiste Chamala, il faut que créer un cahier, moi c'est Chamala, il y a créé un cahier. Donc, on va dire que mon ton, ok, mais bongo est belé. Donc, on va dire que créer, et puis ça polémique, impact d'idéologie, donc, on va dire que tout ça peut nous appeler qu'à bongo, vraiment pour n'aller pour mon cœur. Aussi occasion pour ça ma dédicace la bande de là je ne suis pas seule, je suis avec Charlie Ladonia l'américaine donc elle avec moi n'a introduit pas ça peut pas mbote quand les accords toujours l'impact d'idéologie. Merci Ladonia. Waouh, bonjour, tout comme dans la fin de l'année. Alors, bisous na bino, bisous to andi ko poussa malembe, toujours que comme on a décembre, mke peut on a janvier. Donc je vous aime beaucoup, c'est Charlie Ladonia. Bisous na bino bolinganga. Bon, babino pe bolinganga te boya penga, bisous na bino kaka talaka mokiza ngo ya bisote, eza ngo ya nzambe, n'est-ce pas la Barbie? Eza ngo ya nzambe, eza bisote, bisous na bino. Et là, vraiment, je vais profiter de l'eau, nakati ya bande konso avec Eto Kanisa. Dans la zone de Kanisa, vraiment, on a bien respect à mon président JP Massamba. Là, avec papa Nzambi a Pambola yo, Nzamba Mona yo. Là, vraiment, tu as collé là, nakati ma dédicace, de profiter pour te l'obéir, tu as nakati deuil, Charlie Ladonia, tu as nakati deuil, tu bungisi vraiment, quand tu monnaie, vraiment, mon papito, notre frère, notre producteur, notre ami, Babi Moutasola Kabie. L'un des membres, il y a fondation Tokanisa. Donc Azaki n'a plus son carte Tokanisa. Azaki n'a début donc il était là toujours taquin. Azaki moi ba blague banini. Azako se pelisa batu na carte Tokanisa melelo. De konabiso bigi pablito Azate a Tikibiso a Kenasa Rebele donc il est mort le vendredi dernier. Aranda qui l'âme nae et pas Yanzambe. Donc, ce qui te conclut une silence, vraiment pour nous honorer vraiment aux acquis mon coiffeur, merci beaucoup. Et merci, voilà, les babaka toujours dit que réputation madame Moleki sur la parfum. Puisque le lot ce qui n'est ici, au coach parfum dans notre dato, combien de millions de dollars, mais babi sur la parfum, et si là pas. Mais réputation madame Soko Koufi, bateau babaka entière. Nous babi, tu vois, comme babaka, ceux qui me disent qui me trouvent sur la Koufi, bah, comme backer, attends, tout madame, comme ma tourna pour la bataille, surtout, mais quand même, nous avons ça la tête bien fait. Il y a quand même, Mazam Tumoko, à Salapé, bien fait bébé, donc, Tokolo, ma belle et à mon total, à soupani n'est plus. Ma belle n'est pas émis, ma belle n'est pas tomber la moussapito, pesto, mettez ma bon. Donc, nul n'est parfait, non, Azaki Mutumoko, il était simple, il était parmi les gens, il voulait toujours, Azala toujours accompagner na moi ma sano, ma cotisation, ce qui n'a pas de problème. Attends, à s'afficher n'a été, mais quand même moi cotisation est loco et comme donc Azaki côté compatir n'a pas malheur et à tout dernièrement même président JP Massamba Otaï Kolobabi que non. L'anniversaire n'a eu c'était le mardi passé. Wow. Donc il a participé à l'anniversaire à JP Massamba. Mais le vendredi, il a fait une crise, il est parti. Voilà un peu
Ndetokol Baki Moutazaki Malam, même dans la dernière instant, il a su quand même faire quelque chose de bien. Donc c'est un peu ça. Et voilà, donc on va voir que tous vraiment pour les là, baza pour les là, va plutôt c'est pas baza pour CP là. Donc to quand ça va bien, tous na katia passi, là vraiment to weba couper ça va dédicace na biso la bande de votre zone là na bango, na ba tout ba yeba kié, au bazali vraiment ba congolais, au bazali qui ne ba tozo comme tant to publier a kufi batimi ba yeba kité. Et on te profiter dans moment où à na kata Afrique du Sud, tous na matanga, au tous ko sala, à tous na kata Durban, tous ko rappeler tous ça la boîte d'Afrique du Sud, à tous na Durban, na Jobour le même le jour to sangana na bato Jobo et le jour où le corps est bimi un jour au corps est bima biso to za nini to kende na to za na bato Jobo ensemble to partager na ba moi ya ko sambo sambo moi nini pona ko mote moli mwende ko na biso gi pablito ekende na kopema na boboto et après ça tant bon va kokunda kuna biso pe a to panzani donc tous là vraiment ensemble battre sur l'Afrique du Sud. Et tous pour santé que matin les accords en Afrique du Sud partout Poto, Angola, partout vraiment et Cape Town matin les alliés partout vraiment dans le monde au baie baki on a quoi est-ce que va congolais bazali na étranger baté vraiment pour en colorer aux alliés là vraiment tous pour santé pour en kobanda il est mort Nakin sur place Nakin donc Cornaé et Zali na mort Nakin et puis bako tia corne na nini bako exposer corne na à sa neuf donc à sa neuf donc bat oyo baye baki gi pablito programme ya wana corne et ko sala exposer na à sa neuf tango bako pesa programme normal ya obsèque nyonso to ko bossa na pesa te ko contacter bino pour que toi ça no que programme eza tel et là vraiment to bi pe son âme donc deux ans pour compatir na bado ya famille donc to bi si bon kaka bon courage nzambe vraiment abattre la bino nzambe pesa no makasi et donc babi nzambe taper ça quand il peut assoir donc et le conseil ko maka bito ko lo ba nzambe moko aye babi moko lo mutako bota mana moko lo mutu ya kokufa du moins que ya kufi le toza ko lela na ye ba bomoni ke to telemi puisque zaki mutu ya bato et pourquoi biso bato to assister peut to za des team pour la weekend to bi se au revoir et to bi ke biso peut to komi bongisa parce que ça profite peut to tikali to ba komi bongisa pour to bi ke mkope ko mko ko ya ezaka to ba ntambo to ba pe ngomate to ba ko sa to ke ba conflit to ko ba to ke ba rancune so ki neti le loza ki mabena bato on a même pas temps ya parce que mutabi liwana zalité so ça ya mai so penza ya masasi so ça les accidents so penza va passer autant obela makasi pendant le temps que on se repentir to yebité donc faut ça toujours cause la bien ko soigner na bato ko soigner ba relation na biso pour to ebakelo on nzamba ko ça pour la biso là vraiment longo nyana bato ya to kanisa vraiment to pesibino merci beaucoup parce que vous êtes toujours présents na ba malheur na ba bonheur tant babi lela ba bazolela c'est pena ba o ba c'est pena alors tout le monde a bino tout bino nyonso vraiment biso nyonso bato to kanisa les membres ya to kanisa vraiment tozalaka na compassion envers les gens vraiment longonia ceux qui te commandent dit que n'a papa vraiment vivre notre papa pasteur de la paix de la paix de la foi de la foi de la foi donc bien que vraiment to pesi ba dédicace na yo pour pas ya moko ba kake la foudre donc ba bien que la foudre ba kake ba bi wani oui tout donc ba bien que dédicace na yo et pour pas vraiment on a l'os ba bi l'os de l'os donc l'os topé super bisous na yo zop mama mote na yo merci bijou la reine topé super mote na bijou la reine moi si ya mbinga oyo azanga raté donc bijou a participé kana o nyonso o eza to kanisa vraiment matanga landaka o eza cotisation atiaka mo conseil a pesaka elle est toujours là présente ce qui totali koto na biso beto moni BBC de Djobour tout le monde appelle BBC de Djobour tout le monde y paie ya Jojo Alex tout le monde Christelle P Christelle Azali donc tout le monde y a José de Londres voilà Firenze voilà il y a pour babi donc ba dédicace na Binesca Bosali donc pour ça na Richi babi Richi vraiment babi qui dédicace na yo pourquoi pas na papa na biso na papa na biso Elko Elko oui on a Elko parce que la dédicace c'est un pasteur patron c'est pasteur Serge donc pasteur patron
topesi mbote na Dadi Dikambala tapis rouge Aïda voilà la dédicace na yo donc toza belé na la lou malé les profs là Solange Mwanza la dédicace na yo à Yannick Malé vraiment babi Zizou na pasi balobaki na bande donc Zidane moi aussi il y a makasi voilà ba dédicace na bino tozali ebélé on va pas te profiter pe na là qui peut mingi to ba neta mono connaître yemoko avec douceur Pati Bakutu un banque mondial exemple à suivre na pas de state babi l'étranger du cœur et pas de la Nabiso suprême prince Mvumbi alors Tumbati babi alele avec ayer ta imenga babi ke Guy Pablito Guy Pablito na motema nanga tonganda ko ya bolingo na motema voilà donc vraiment c'est ça babi alors tu parles ba yembela kingambo vraiment babi papa abibish bobo place wa trobo ya Lyon et Cynthia Kacha bébé Bouchou babi vraiment na moni mo général Malila Tomoni Doni Oumu chef Robert donc merci à Papi Otto qui m'a fumé en Akatia Durban merci papa babi que studio toujours qui est la casa vraiment babi que les studios babi bon courage à vous bon courage babi que donc ça va faire une inspiration la studio marambo ça que de bien Papi Otto Nzambe vraiment président JP Massamba babi que yonde makambo babi so qui yote biso ma trop donc babi que Anilove babi Anilove babi sina yo yangona artifice bisous na yo Rocas babi boss Carly en tout cas topé sope ba bisous Cappuccino babi les bogards Cappuccino les bogards to se pisara biso mais to l'ensemble producteur accueilli Guy Pablito accueilli vraiment Cappuccino ba bisous na yo to moni docteur Amori docteur Amori ba dédicace na yo yangwana Tibambalo donc Diwana topesi mbote na Eric Eric na kati ya Santa Mufo zo la dédicace na ye vraiment Eric Bukula na sababa ko biso atoba na Nzambe kala za soki matanga tozo lela to bazimta ko lia te paso de mamelelo na mutu malamu poto fungola banza poto za malamu to koma ko leza batanga loko faut to célébrer kango to ko célébrer yango to ko yemba malgré to ko lela na biso to célébrer poto la santé to ça fait courage na famille na ye na to ça la dédicace to seka bate apa matanga kasi bazo seka donc esto to biki ali mokano Nzambe le pe okozwanga le loko ko ape konanga est-ce que na kozata ce que esprit et monaka na mona apenda ko seka donc c'est ça Maître Carlos donc bisous nao Jude Béa vraiment maman Bingazor Olivier Malemé toujours des games Kapinga ya babi Arnold Yangwana Mawete donc Jeff le grand musicien Moseka Foura Moseka Foura zappé membre ya Tokanisa donc bisous na yo na Stemai Boyka mon fils unique babi nazana fils na ngai Stemai Boyka Maya la Christian ko comme si honneur de biso pa congolais na babi ke umela ababi mao qui voulait donc babi ke yonde makambo et papa Dani Zulu na Maya la Christian ayo kazuwa te asa zuwa te ko la bi mon fils unique boza bien so ba fils nanga donc tonton Snoba to pesi yo bonjour Voldi Walter Muyamba Walter Muyamba yo za na cure no ya oseka na tongo mais mikolo to monyo zo sekate nazo comprendre te azoko ta oseka te Zola Blazer donc ba dédicace na yangwana ba dédicace ke na papa Charles Famba famille quand famille quand maman Vindu Isabelle
Magloire, Lovika, puis Joujou de la France, Antoine Kabongo, Eugénie Kankou, Thierry Kankou, les boss, les chefs, Emerson, Kankou, qui respecte, donc Ali Lovika, donc à Patricia Kankou, qui m'a dédicacé à Mireille Kankou, Eugénie Kankou, toute la famille Kankou, vraiment, avec papa à Papine qui est fâché par des Zérik, qui n'a qu'à Zérik, et monté ma démolie, n'a qu'à Zérik, il y a Pino Yangwana, papa va venir arc-en-ciel, mon babi, arc-en-ciel, n'a qu'à state, n'a pas que pas dédicace, n'a yo, Yango. Dédicace, n'a que pas Jay, en Afrique du Sud, n'a qu'à plus précisément dans Djobo, Jay va dédicace, n'a Yangwana, donc. Moi qui dis j'étais, hein? Jamais. Didier Chérise, hein, babi, Didier Chérise. Ah non, babi zoom, babi ana kata kolwezi, bana tourné, hein, il y a nini, il y a chaîne na bango, il y a FM, hein, donc tourné na bango, bah ça là-bas, Calamine t'as comme pays en Afrique du Sud, c'est long programme d'Engezali, vraiment Nzambe a pas bola, bon ça, na malamu kene malamu, zaka na bolingwa batunde mo zala nango donc. Dans les cas, on a le papa babi que ma maman de la 15 minutes pour total pour un déco la biso à tiki biso qui pas plus donc babi que na to kalisa vraiment to lela et nzambe vraiment à sunga et organisation to sala auto bon c'est qui est malade mutim ko to kunde donc to zo ko rappeler que la bateau to za la malade mais na pesi malade na bande ko na biso to ba ko soigner na bande ko na biso to ba ko soigner relation to éviter ko nga ko négliger mututé ko nga te pour moi na ko pesa ka ndo pesa valeur au moins na zengo za ko négliger to éviter babi que ceux qui montent chez eux les colotés donc considérer dans le montant puisque l'opi il a dit ensemble donc bolingo la kata biso ba congolais to simba na neto to kanisa mobimba ba sala organisation moko ya ko simba na main dans la main ndeko congolais to za la boîte to za la bongo ko la likanisa to kanisa neto to mona ke jipe masamba mon entreprise nzamba pambola yo to mona be étranger ba sala ka bongo likama moninge komi ya bango ngo ba za ko avancer ngo ba za ko évoluer mais biso congolais to ça système côté melande ko na mongo na congolais ndeko congolais ngo to za ko évoluer te donc de profiter d'un moment où il y a matanga vraiment pour notre charger la nuit ndé nangaki na loba que moni kozala na compassion avec les gens comme susu na vandi na moni chibangu yamba akoti na PV nangana inbox abina ngabi na donya na omona yo ndenga ngabi ana mukolo biloba nini qu'est-ce qui ne va pas ce que zo senga que financièrement to ko aider ce que devait causer na mate poza na batu na mokili ozomona batu ndengwana il est en France moi je suis en Afrique du Sud mais il se soucie de moi de loin ezakutu te ya ezakutu te ya leki ezali donc ezakutu te ko soki pendenge ninte kaka connaissance de to yebana mais moto afungoli motema il ouvre grande la porte pour aider les gens. Il y a d'autres gens ben quand on a divisé batu net amoni net bisanga to kala sesali wana mutu musa ko sepela te awana kati batu pona ko panza ce ko soni ko panza ki batu tanet ba makambo zo ko mao tanet to zo problème to ko sangana ndenge ni soni ba disanga le ko to kanisa ezali te vraiment pona vraiment on était chargé d'aller continuer. Je m'arrête là vraiment avec vous. Nzambe a pambola bino, nzamba pambola na kasa dédicace to continuer. Mon team komatanga et aussi là, to lo saka dédicace. Mon toi qui combo na été à se déranger té, était que to bossa to lingi ba so de temps ba baleki belé. Donc de temps en temps to ça to le temps ka ba komba ba to pas qui le temps sur le paix à comprendre ka donc nous vous aimons beaucoup vraiment tout dépend de choses à vous. To garder toujours contact, to garder toujours silence pour na matanga de na biso ma bitumbeza la teo ba lié non bale muté elika kanzambe tapesa mapenza mikaka azwaka donc tozontsika le ko banzambe o yemoko akokisi mokalo soki abiwi mtobano azalité so abi non mtoba oui azalité so ka pesi a pesi soki pe azui donc on est dans kopeksa nzambe donc là vraiment je vous aime tant bisous à vous et bye bye à tout le monde merci ngai na koloba boye pona liloba suka ezali donc ezali liloba suka te pona okufate donc pona émission oyo et pona dédicace na ngai na loba que tozala na motema ya bolingo na ngai na pesa conseil na bato bazokamba bato nyonso bakambaka masanga l'hôtel que fondation tokanisa mama papa tango zokamba bato zala mutu oyo asangisaka kozala mutu oyo akabonaka te totala na pesika exemple susuka ya moko ya fondateur ya tokanisa JP Masamba botala ndenge président JP Masamba asangisaka bato
tala ndenge jipe masamba sangisaka bato soki ozomonana te aolanda yo ndenge nini ozomonana te soki problème azosensibiliser bato bomoni teke Kinganzi aza na problème il faut tosala boye azo make sure pour que bien kaka ya bato ezala bato nyonso bozokamba bazali baumbu te bato nyonso bozokamba bazali banani bambwa te bazali bato bazali esclave te alors ntango kokamba na bolingo bato nyonso bozwa bango ndenge moko kozwa bato nyonso ndenge moko différence ezala te différence entre les humains ezala te nakotelaka mingi mutu boye mpo mutu boye asalaka nga boye oyo nakokotela ye te mpo oyo asalaka nga boye te ozomona eza bien te tozala na bolingo kaka ndenge l'impératrice auta ekoloba la barbine de la presse tozala na bolingo tolingana tomipesa maboko main dans la main nos conducteurs biso nyonso tokende liboso mpe makambo nyonso ekozala bien merci na baoyo balinganga napesi bino bambote baoyo balinganga mpe te ngai nalingi bino kaka mpo ngai nakeli nanga mokili te mokili eza yango ya nzambe nakokoyina mutu te na mpe na makasi wana te akoyina mutu donc babizu bizu na bino chap Fula Banque mondiale, exemple à suivre. Émission kitoko na Congo fula makamwa kitoko na Congo fula ngota oyo kabilengi na ngacha fula Olinya actualité kota na kacha fula